Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Ah bon? Parce que ceux qui vraiment réellement, na kati ba tournage à Sila bato batongaka. Linda alongo na SB. Ba yambaye et pas de mère. Tala Linda aza mutu oyo, il faut démentir en nyonso. Qui est derrière ça? Belle azo courante. Belle azo courante. Belle azo courante. D'accord, bah pesa que poison pas belle vie aboma Jérémy. Atie la Jérémy décor à boy. Quand ba poison, il y a décor anga que les belles va tinda pas qui couper sa Jérémy. Moi je pense que eza ba histoire moro boye imaginaire. Alors, on a compris que belle vie a vivre na kata légèreté. Belle va vivre na kata légèreté. Peshanga na maman mangele balubanati. Je ne vous kata. Balubanati quoi? Balubanati matière eza. Oh. Balubanati. Ma oda pasteur mama Hélène. Balubanati yo kata tananga ki da tourner kuna. Ba koteki pesa mai pona yeti. So maman mangele na finga mate zaka po ba dosara. Tu pas arriver professionnel était me ba triquer. So ka da professionnel était me ba trika ye. Ah oui. Mazara kanga po indi CP ça m'a pété que po zo tourner ming na SB, moi to tika eza. To mo yeti ba fleur bango. Ba ko benga ka bango ti na bela. Différence est que pesi bango kana mamba décor eza. Décor akene ko seka na live ya mida na faux quantité mais na vrai quantité na ye. Là ici hypocrisie. Mais bino bo salango mabomone mabe, po bino siko bo saka ba faux compte. Bo kenda ko finga baninga na ba faux compte. Bo sali ba utiliser bo sele ba faux compte ebele bo finga tina maman ba onde belle face même maman ba gâteau. Bongo muto aza faux compte. Oh yeba ki mamba gâteau te. Ayo commenter mamba gâteau ndeni. C'est que za bino mo ba comédien. Il y a beau comprendre. D'accord, alors qui nani? Alobelaki maman na Canada ti. Bina boyaka. Na boyaki na boya na ko se confier na yo. Po mukolo na ko zo problème na muto yo lingaka o yo lobelaka. O ko finga nga. Kasi yo décor aussi beauty. Ah oui. Bo pesa biso preuve. O yo mida na décor basola ki ton décor o yebise ke batinda kanga na ki kotila Jérémy Plainte. Bo bosa na ke loko tombo sa bana poison. Tombo sa banalise. Bozo bosa na ke eloko le boso magistrat senga bineza yango wana. Bo bosa ni ici la solidarité ne le baki déjà en émission tout ça la fois passée. Département au moins ici peshanga teka succès ateka nyoso ya ye na ki mobutu ekenda ateka nyoso ye pas comment famille bota carrément bateau yo bana problème na belle vie ba pe na problème na peshanga bene makolo peshanga sani bazo makolo bazo ite ye muka pesa o ba pesa pour ani pour na eno za na sila a préféra a pesa na nyoso ko kangama na bana na ba millionnaire a butu moko ba kabona ka e bando sa ba scandale yango moni ba départ ya ba tunyo so baza permis na belle vie ça ba scandale na YouTube. Desde le papa Alain to e baka. Te to ke na papa Alain to ke na décor. Décor au finga ma poani. Pour décor on a lobité. Quoi décor et famille bote comme rage bossé quoi malika. Na ute coupé sans raison. Le problème est tout le monde a ligne na gatibi ba kenda. Mais qui est ça le matin? Te mais pourquoi séparation ya bateau balongwa na belle vie? Et ça là bas scandale. Scandale les années. Oui, pourquoi scandale? Conseil non pe sabango. Batika kutuka bateau bazaka pembeni ya belle vie ton bakitaka. Ah oui. Tout cas décor abala. Mwana matete. Muninga na ya fifi. Ba Jérémy mobikisi. Muninga na yeba mobikisi. Bote mobikisi kuta na kata polémique te. To teka bo muninga na yeba ba nani o ba Jérémy. To mona kata libala décor. Batu ba yate. Ba banda ko imposer, belge banda ko imposer batu Anda ko imposer batu soza pembe na nga tel oyate. To mona ya fifi yate. To mona yo na libala décor oyate. Po nini po ya fifi mwasi na ye. Alobelaka Sila a faux esprit. À tous ces 10 émissions côté liées aux ouatés. Motivation y a été. Ah oui. Mais il faut comprendre la différence à Sila na bango. C'est quoi la différence? Différence c'est ça. Sila elle a quelque chose. Jérémy? Sila elle a quelque chose dans elle.
Jusque là, il va t'embolaka na merveille. Merveille, elle est là au mari. Merveille, c'est qui? Merveille, elle est au mari propre. Ok. Moi, je n'ai pas une photo de beauté na miniature. Mais non, Luca. Parce que on est a famille. Non, Luca, non. Elle va t'embolaka na merveille. Jusqu'aujourd'hui. Attends, merveille, elle est au mari propre. Guerre. Et ben, dit que tozongi sikoyo. Tant aussi là, tout le monde est hypocrite. Ah oui. Ce que tout le monde est hypocrite, nakati théâtre. Et l'on est kabola Belvina Lisa Diasilwa. Oh. Et l'on est kabola Belvina Lisa Diasilwa. Bino batoyamba ya bijou. Aïe sabino vraie cause de séparation na bango. Atika pasi mbongo eza, po ya pasi yo fisha. Je vous zonga ce soir après des jours. Moi to tika eza, to moni ba fleur bango, ba ko benga ka bango ti na bela. Pourquoi? Oh. Comment un profil SB darling palata kanga date lelo kanga ba date so ba bengi bango eza pona lobby Yo lobaka. Oh pesa lumière. Kati moro. Na pesa di lelo. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV, pour plus d'actualité. Voilà, merci Congo Liziba TV, 10 ans d'expérience et 10 ans de chaîne de Balobaka. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV. Wangu maman a monté ma mingi na lingaka yo mingi et sans oublier à maman la lumière, la belle Nana Takaza. Toujours, azara problème, azara solution. Son balopang on a moins cher. Comment va l'opang on a grâce à Nana Takaza et ses pédissa. Merci à ma partenaire tout bolinga Congo Liziba TV. Tout bandi mukona biso alelo semaine de la gloire, semaine à Kitoko. Et sans oublier encore, il y a Gisèle et Tati. Maman verset monter ma prince Jiko Winner na pêche ma moto de Chico Zali. Yortika Kale qui n'a ôté. Il y a Gisèle et Tati. Maman verset monter ma prince Jiko Winner. Aujourd'hui, tout ça, analyste concernant les comédiens, concernant nos comédiens, concernant vous comédiens. Autre soit le nakati ya Congo Liziba Ndembo, to fungo la poto yamba invité na biso, autre soit la plus mambe belé na linga alati do na kimi avec eleki la mesa passe hein. Do na kimi na zambala. Parce que dans la c'est déjà présence que le corps ko kindaka Dubaï. La saison de l'atelier à Dubaï de Rosala. Je suis avec elle, Malika Mania. Malika, santé, hein? Nene Pinza Kitoko, ça va? Ça va, leke. En tout cas, bonjour, Baptiste Landaviso. Abonné à Congo Liziba Télévision. Oui. Bonjour, Nayo Leketi Kevin Panda. Toujours. Et bonjour, Nabatunios Balinga Malika Mania, Maman et Bajimo Paradis Banasuka Nzambe. Ah oui. Et merci beaucoup, Nabamania Chunioso, au Balinga. En tout cas, Ngapena Linga Bino Mingi, ton mon aboya ko tchaba commentaire, butchara ba j'aime pour na Malika Mania, ngana linga rabongo. Ton obi malibanda enda kunanga, na mon abo tchaba commentaire ba j'aime et ça là vraiment bien et l'exake, na zapena ba oyanga. Donc en tout cas merci na bino nyoso, merci na ba partenaire na ngane sokandi na bara comme d'habitude toujours, Beckham touche partenaire en José Bezos ba Pierre qui nous est très bonne qualité, OK pas Beckham touche na Prince Kassavou référence station ma campagne aux ba Pierre qui on a tiré chez Beckham touche dans la valeur à $5 à Pamba. On a tiré $5. $5. Ah, wow. Mais attendez, Boakinga, et ça dit déjà, et ça dit plus de 4 mois déjà sur 5 mois. Il y a un mois chaque fois. En tout cas, merci beaucoup Nabino Nyos. Toshi Rokabeya, papa na Princilia, viens na Toshi Rokabeya, papa na Princilia. Mon bal il y a 1m90. En tout cas, je te salue depuis quelque part. Toshi Rokabeya. Merci beaucoup à toi, mon sponsor officiel, l'homme intelligent. Mon tueur baka difficile, ingénieur Dada Kanda. Les boss de l'air, boss, ingénieur Dada Kanda. Mon tueur baka difficile, mon taboya kosenga nzambe. Elamba asenga inda côté masenga mayele asenga moto. Donc en tout cas ingénieur Dada Kanda, les boss de l'air, boss, je te salue. Merci beaucoup à toi maman Zozona Enz, la maman de tous. Topesi Bambote, merci beaucoup à maman Adita Kupumba. Merci Malika Mania, merci. Yuso bani na kongo ingénieur Dada Kanda ya mabe. So yiwani ya kapinza mabe na pesi Kevin. Donc to bois ka bato na to bois ka bango pour un sentiment. Ah oui. To bois ka bango pour tout l'accès bango combien faut to la mukaka. To penser à pe bango. Dès bango ba penser à biso na ba WhatsApp. Dès biso to penser à bango na ba plateau. Na lo ba libanga eza synonyme ya considérer motuté. Ko considération pas motu eza motema. Mais autre ça là eza le mot pour na soka ke tous ensemble.
Vous comprenez? Oui. Donc voilà, deux vendus wana. Donc soit vous poser une question, au tanda bango wana pi. Magasin mission. Voilà, merci. Là, je vois Gisèle et Tati. Maman Versa, c'est ma prince et Juko. On a hier un Penza. Donc déjà cette semaine, nous sommes à Dubaï, pour nous faire la découverte il y a Koyeba Mboka à Dubaï, mais nami tu vas bien na pas 3 ans mutambo mazate na Dubaï. Je suis présent, désolé, oui, mutazate. So mutazali monana loba parce que mutazate. Et on a poussé na tanga kombo na tanga. Te tanga note même mutazate. Azali na monana pété. To ça plus débat awa to lobela petit bazate. To ça petit la kala mais bazate siko na mboka na c'est 1000. Mais comme la musique qui va concert moi au même non ça découvert dans ça pour ça mbongo on va bailler boba fulo balobela yo je suis là on va faire ça promotion logo na yo qui vient pendant les questions tous là on qui mobile ba matanga ba reportage tout zaliwana malika mania nalinga ta ulata kitoko merci et obeta mo penza classe wa fi mo be azana kaka fi mais femme mariée mais ça va hein? Pas par exemple que tu as moi si on a sévère sur la taille ou monene on est santé qui toko oser mité ba pesa un bon on va pousser la cale au lait toi Véronica et en classe à canoa nana na fontaine Malika mon atelier on a sujet toi on a 2 sujets 3 sujets pour le ben la 4e émission abisso affaire poison affaire qui télé si to c'est masqué comme parce que YouTube vraiment hollandais là-bas point sensible en fait sensible je sais non c'est à Jérémy Ndembo a tu l'abisso image concernant pour un artiste abisso et toujours juste après OK Omar il y a des vidéos sur la souté ngana lobi yango ah bon Omar na mère sur la souté atonga mère voilà tout dans l'image Joanna to monini maman na Canada puis ça y a vendre des sous Omar Kabongo to monaka la trona l'artiste Bellevie a joué à trop kuna mais on a moto à l'obéla ya zoya ko insulter à chaque ko finga ye quand plus ko finga ya ba so la société je sais pas yoza à part nano tout ça là no analyse ya ba comédien on appelle du sous moko ya leki o ya Omar Kabongo oyo zalaka naye tento ba affaire PD ya Omar ya père Kélis na ndi bazo critiquer lelo et pas ya Bellevie parce que ba so la kali société soit disant atonga Bellevie na tournage ya Sila soit disant il paraît et Omar Kabongo atonga Bellevie na tournage ya Sila bazazara na tournage ba memela ye yango na Bellevie yo kana raté yango lelo pour finga ye télé nalandi vidéo les kechu nalandi vraiment vidéo très bien parce que les gens babilo mususu na ka holandais ngo tango oyambanga otinga ba vidéo po bilo mususu nga loba matoi nange za poubelle te pona ko yoka nyonso nde na discipline ba misu nanga ba matoi nanga na discipline vraiment bilo beya ba partir ba njoto nanga nengo telinga vidéo nalandi pe na yoki déjà koloba que Omari atonga Bellevie na tournage Sila ngai na tourna pas Sila te mais na ba témoignage ya bato oto yokaka parce que ceux qui vraiment réellement na kati ba tournage Sila bato batongaka Linda alongo na SB ba yambaye et pas de mère tala Linda aza mutu oyo il faut démentir on nyonso il faut démentir oh nyonso ya vivant na kati ya SB ya mabe oh ezake ba traitera Sila to mona na kati ya réseaux sociaux ba traiter lango Sila ya confirmer biso parce que oyamba kimbimbi oyamba ya bijou la reine to mona ya bijou la reine kimbimbi ba confirmer la biso makambo belé oh c'est passé na kati ya réseaux sociaux na kombo ya belle pe ekenda correct mais to mona Gatibé longwa to mona Linda longwa parce que nde ba longwa batenda epa ya batu oyo to yebi que relation na si les akate donc ça dit ba na facilité ya ko s'exprimer ndenge bango mo balingi na lokuta na malamu ozo comprendre les questions mais tout le monde est là comme moi parmi biloko nyonso ba traiter la Sila na kati ya réseaux sociaux bana na balongo ba kenda tout comme mona mutu mota sala émission pour ba indiquer biso na ba makambo nyonso ba loba pour na Sila et correspondre ozo mona mais ce qui te yé pour na question tuninga
ke ndenge balobi ke Omari atonga belle vie na kati ya répétition na tournage ya SB menga une fois na lobaka ngo chaque fois bato balanda ba émission na lobaka ngo Palmisha yaka yebisanga bo alobi mania na tournage ya SB pas de matongi. OK. Palmisha yake aloba na kati ya tournage ya SB pas de matongi. Bakomba batukune beta mate. Moto Omar itanga tonga ki belle vie. Na tournage ya SB. Bon moto pata tongi mba moko, bo baye mba mo poani. Poni fo bo baye bongo. Ça dit to comprendre ne boloba ke ba ko ki bazo kabola ka sila na bato ezaka sila te. C'est que na bino ba fanatique pe. Po o matina kata live wana. Keto linga kaisu na belle vie atonga belle vie bino pe ba ko kabola belle vie na bato bino pe ba fanatique. Pour jusque là, ben va tambola kana merveille. Merveille zalé ki Omari. Merveille c'est qui? Merveille zalé ki Omari propre. OK. Moi na pesa bino photo ne botie na miniature ya te. Mais non Luka. Parce que on est a famille. Non Luka nanga. Ben va tambola na merveille. Jusqu'aujourd'hui. Atambola na merveille zalé ki Omari propre. Je vous dis, mais bino ba finto bo matambale fo baké to linga Omar ba so asu na merde atonga mère et l'axanine. Vous pensez que merveille ndata mona ba fi bongo linga ba fi koleka Omar. Omar ande connaît ça ce qui merveille de na ba fi c'est grâce à Omar. Ah oui. Ozo comprendre les questions. Omar o fingama. Ba ça dit nakaya tonton o tout le monde a souvent okende na ngote po o eza deuxième fois Omar a fingama ki l'autre fois a kaza payé et puis tout le monde est suite nango eza ke mère a yebi mais tout ça on a ninga mascarade kimbimbi j'étais sali tout ça on a ninga mascarade dira non aucun nanga moi chaud ezaki ya liboso bi après te binde suka ki to suka ende to suka ki to monde ba capture de mère a boka matière de mère a sopa matière ti ba finga o mari mère a yebi ne mais pour ba sala ngo bien quand même il faut ba sala ti ba masquer na ninga libanda mais na ninga kati ba yebi ke he o mari fa finga ma ça dit que de tous ça c'est que déjà o mari na belvé bandi déjà kala guerre et bandi kala to zongi sikoyo tant si la lobaka tout le monde est hypocrite. Ah oui. Ce que tout le monde est hypocrite na kati théâtre. Et l'on est kabola belvina Lisa Diasilwa. Oh. Et l'on est kabola belvina Lisa Diasilwa. Les années namo. Tu yebite tout le monde est hypocrite. Oh. Parce que tout le monde va traiter que Omar ina belle vie bozalate pour Omar atonga belle vie. Preuve ya Omar atonga belle vie zate. Oh. Pour que toko ba biso to tonga belle vie ni voe bima. Ndina ko comprendre que ceux qui na su na yete pour na tonga. Ah oui. On est à logique. J'assume que na tonga. Mais ya bato bo ba ke batonga ti me bona ba preuve na ngote. C'est dit que bino na sila bo ndingi moko. Po bolo ba ke sila akabona na batuka po yoka yake batonga ki. Mais si on est au mari, au finga mapona ni na cause nini. Au mari, au deuxième partie ya mafinga, au finga ma. Nga depuis na yeba tonto o na yoka te mutabete na. Donc na mona te eza pata ata fioto mo boye, ayo sanke ngam na bima na ye. Mais pourquoi koya kotia ko masque ça kotia mona likambo oyo ya yebité lelo Omar là par exemple artiste oyo ba acteur oyo ba sera en plus na Bella TV azape par exemple artiste oyo ba toxicaye hein et kuna je sais pas moi toxiqué ça au monde ngondenge nini oyo te olo ba bien malgo fofila non mais olo ba bien ça veut dire que comme ça n'a pas sinalité ça veut dire c'est comme si on comme intoxiqué moral ya Omar. Oui. Na makambo oyo reconnaître te leke odi ke ngana mokili ngana mokili ta moi ba comédien na théâtre yo na lo ba kelo moko ba moi na théâtre c'est 100% ba comédien na ba comédien te c'est 100% ba comédien niveau biso na biso to yeba na ba vie ya bato parce que dans ba vie ya bato muso to fanda muto muso yebi singa pe na moni oyo na bima na ye o moni oyo na bima na ye.
mais tonton o na yoka te mais na lalité omoni ya tonton o na yoka te na vanda pena ke na fioto mo bobetelanga ke omoni tonton o na bima na ye non na yoka te tout nanga sikoyo nini le problème eza balingi imposition oyo baomari basala balingi neti balinga babafoue yango ozo comprendre parce que batonton oyo basala baimposition baza grand garçon baza papa baza père de famille ata baprésente biso basi na bango boye te mais baza na basi na bango oyo ta mosusu na officialisé te mais aza engagé baoti kosala ni baoto viangole na Dubaï est-ce que c'est important eza problème te moto na moto aza na vie na ye te isifi ka micro so yokana eloko oyo nalingi emonana te tozala mpe na émission eloko moko ebini evandaki wana par exemple moto adindosela befo evanda bocomprendre kaka moto aloka mombale pardon pasi oyo baotosali makambo na te tunanga nini eza problème te mais personnalité basomba yango ah oui c'est pas bien biso tona eloko oloba te tonton o aimposa aoza pa belle-fille oza pa sila ozo comprendre banda tonton o asala imposition ya kozala pa belle-fille pa sila non mokomo te tomoni babakoki boye bafingi tonton o to bato oyo basengagea na département ya SB tomonaka bajournaliste ya SB baofinga tonton o mpo bamonaki lelo batournaki awa même ata mama Marie Hélène oyo aimposa respect nabangi te te ye azali ya matière te mama Hélène na pousa te azali ya matière te aza na matière te mais balobisaka ye pe te mpe bato mosusu kapa tuna pa SB tunaka sikoyo nini oyebi nde eza na mise ata bamama Marie Hélène baimposa respect mais mokolo moko te bafinga bango mais sikoyo soki omari lelo ofingama biti nango eza nini koso nango eza nini qui est derrière ça on a posé qu'on se poser ma question te problème na biso on a posé sa faiblesse te rendre sa résistance tout le monde qui mimi na makamama Thérèse biso moto fanda bopéa to ndima te kimbi mami mama Thérèse na tribunal et comme na niveau nini na likambango ya ndenge nini o ma Thérèse ayaka lobaki po emema bango na tribunal. Mais la vérité, comment bima? Alors, ce qui peut marquer au fingama, toi, bazobate, tout ça là, une mission tant que intellectuel. Ce qu'on marque au fingama, toi, on a posé qu'on s'est posé ma question. Parce que ma kambakimbi, mina ma Thérèse était yabiso. Or, le tout le monde la vérité, zobima, était yabiso, des mères à yabiso. Pour exemple, des ensembles comme un zobo ya kaoloba. Té. Toi, on a biso, on a peine à poser ça, qu'on expose à la bisoté. Pour attendre exposer, si vous avez mon touté. On comprend. On s'en est bangoté. Mais les problèmes, c'est ça qui engage un peu mon touté. Engage un peu mon touté. Fiche les pays, ils ont raté. L'île motivation, ils ont raté. Ah oui. Si dans un faux esprit, à tous ces 10 émissions côté liées aux ouatés, motivation est athée. Ah oui. Mais il faut comprendre la différence à Silana Bango. C'est quoi la différence? La différence, c'est ça. Sila, elle a quelque chose. Jérémie? Sila, elle a quelque chose dans elle. Quoi? Si on a vendaka, on a coûté dans un belle vie pour na tongai. C'est normal. Bon babino. Batu nyos ba lo Brésil le ba uta nga ba belle fille. Et lui il sait que botika belle fille boya koto. Po bino botonga tengani na tonga, yo to kabwana. Bon bino. Si la quoi d'abord, elle a quelque chose dans elle. C'est une star en fait. Ok. Mais ça dit, si la base déjà tout le monde attend kabeloté. Différence c'est années na pas les artistes musus. Différence c'est années. Au moins na vu de to bota makande to zalaka. Ah oui. Toi le loko mobo, o bi ke e loko on a même pas moi na Victoria zanango. Au cause de Victoria mener classe mobo mutu. C'est-à-dire, on s'attend à ce que quoi arriver, les bino bonheur, moi, quoi arriver, les bino intimité, mais il y a la Victoria. Ah ouais. On se comprend. C'est-à-dire, dès que tu as un mokiliboé, muto muso sa traité aux zozo. Mais il y a na kata ki zozo, et l'autre ni yo bénéfice à katina. Ah oui. Mais il y a force à capaz la oh la ça va tenir à paraître. Au moins il va si la base déjà à bateau. Oh yo.
ane loko mo bekati na ye muta ko linga ye sans intérêt sans apesa ozo comprendre donc ça dit to benga ba star to benga ba légende donc muta linga ye sans intérêt muta linga ye sans que a fourni bango sans a fourni ben fort prévenez les questions na peso ko exemple mo typique batu nyoso lelo ba lobela sila basa batu bando lobela belle vie babino batania babarezi batendresse batu presque 100% donc ça dit batu belé bando lobela belle vie lelo ba comment lobela sila c'est parce que elle a quelque chose dans elle ça l'argent parce que si vous avez pour un bongo si dans un batouté yo yebi si la pesa bato de côté pe na lobaka bato so balobela sila moyen muto azwa décision ya kolongwa ezate parce que si la ne loka pesa ka hotel donc ça dit net lobela sila boy to na facilité ko kenanga ce qu'on a yeba ya bijou bino bato ba ya bijou la reine faut pas pesa biso cause oh c'est que ya bijou la reine atika place oh babanda ko futa mbongo na fin du mois ti alongwa une place ya ofele aya pesa ofele c'est grave hein peut-être bino bato boyamba ke bo poser ke ba question bet après c'est bino ba raison est valable mais Malika et mon ozana makambe belé yo makambo ezate manipulation pesate ah Malika ozana mamluba no to so la pembe ah Malika bino bato boyamba ya bijou ayibisa bino vraie cause ya séparation na bango atika pesa mbongo eza po ya pesa yo fisha bijou vozonga ce soir après 2 jours après ça bino vraie cause na question parce que c'est vrai que ya bijou azondo zo salaire elle nous a dit ça batu nyeso balongwaka bazwa salaire mais balongwa pourquoi et na mutu so ko ndima kufa nzala mais a garder personnalité oui vous comprenez netinga na préféré na lobela sila mais na garder personnalité kena ke place mo be po basungaka mais et comme sujet ya moquerie et comme chantage yango des mères apema na ekam chantage ne pe zali to rattraper ye kala mingi te to ko rattraper ye oh ya lukaka sala batu asala neti ba biso pe to ko ngana neti des mères na otika ka ete na ozana ekabo pantona mokaba apema na epenza ka tete ke to tika ye l'île continuité chantage ya lukaka sala batu biso pe to sala ngo po yepa basunga ye yepa ba pesa ye donc ça dit to bo la biso bo ka lo français de mission bozama l'été parce que muto azama yele okoyo finga mutu ne loko ezaki édité yango moi na vie leke na regreta monde eza bona profina ku fanzela mais na batu musu na ko singa atana kufa si basé belé na vie na regreta na batu musu auto singa le comme chantage so na yeba mena singa ati voilà merci et donc ko ba bijou ezaka ngate na ba bijou areba lila ka on ngana tuna yo yo to yamba ya bijou be piso na bossa na question oko tuna été après so vrai cause loko nini ça ke bakabona mutatika mbongo pour exemple mutolinga tika mbongo te atika mbongo po ya pesa ofele po ya bijou ta ya wana même na ba film ba bengete mbongo pa ozwate motivation ne uta wapi alors question na zongeli répondant à notre mouton au mari ce qu'on fingama et le kotoko que c'est tourner na ngoti qui est derrière ça au bout de l'ubani c'est que belle aza yemoka yebi oh Jérémie belle aza au courante tantôt azala na bien et l'homme surtout tika no bazizani au mari azala na belle bien mais pour l'instant bazala au mari azala na belle bien na loba on est la famille qui s'aime on est famille nanga on dit tantôt oh et la famille nanga na lo bango be à chaque fois be mission tantôt oh amona ko bota nanga amona zemi nanga amona nyoso yanga c'est-à-dire avant zemi amona nga zemi amoninga après zemi amoninga java qui s'aime famille on a nyoso famille nanga parce que ceux qui belle jouer na hypocrisie au sala que au monde que
bato hier après ça va lire ma motivation ba finga au mari ata bakatisi bango to comprendre des locaux déjà si des mères abusent sur la capture. Ah oui, tout le monde. Bon, ça semble à complot na carte. On a complot, non? Yes. Complot premier épisode. Ah, on dit complot premier épisode. Leke na vie. Mutaza parfois zate. Ah oui. Mais au moni bateau yo to lia na bango to mila na bango. To protéger bango. Ah oui, c'est important. Ngai na mambo belé te yanga na vie. Ke muto to lia kana to mila na ye. Batonga kai inutilement te. Batonga kai pamba te batonga kai n'importe qui te. Ah oui. De peur que mon colorio kaza choqué te. Bato to lia na bango to mila na bango to tonga bango mingi te. To tonga bango pe pamba te. To tonga bango pe na makambo ezanga tina te puis pas n'importe qui te. Maliko Tanga, tu es très intelligent. Oui. Très très intelligent. Naza mutu na expérience à vie na mkolo te na mutakalati. Naza mutakala na leki na ba étape belé ba expérience belé ya ba déception ya ba ninga ya ba makambo belé. Ah non, c'est bon. Vous comprenez? Alors, Belle-Vie a protégé tonton O pour tonton O l'Obama bien été. Ceux qui les apprennent ba fanatique ne ba ba tonton O a tonga ya on ba sabete. C'est-à-dire c'est que il faut tout le monde appeler que Belle-Vie a une merveille. Pour merveille à tambola na Belle-Vie jusqu'aujourd'hui. L'équipe a tonton O. Qui m'a dit merveille. Vous comprenez? Toi tu as hypocrisie. Toi tu as hypocrisie, mutumo bozana bien. Mais bon tika bato baza peme ba finga bango te. Mais bino lo baka ke si la tika. Papa lomba finga mi e pas attaché de presse et pas ba journaliste si là. Pour ni ba pe si la pe ki sera bango te. Mais ezaka makambo bino lo ba pas si la bino mo bo sala ngoti. Ba proche Belle-Vie ba finga ma e pas attaché de presse, ne pas ba lili motivatrice na ye. Mais pourquoi Vagio? Pourquoi? Je comprends pas. Bon moni, avant de juger moninga faut bino mo mitala. Ah oui. Papa le bas doit kanda si la tia motema. Pona nini ba journaliste à Belle-Vie ya si la ba finga raye. Millionnaire à Boutou a manqué si la respect pour na ba faux compte. Oh ils ont représenté si la té. To yebite ba mo ba comédie ba zaka na ba faux compte tongo midi pour ta là. Soki Belle-Vie ote ya maté. Na batu nyonso ba olongwa pembe na ye ba kokangama na bana na ba millionnaire à Boutou moko ba kabona ka e bando sa ba scandale yango moni ba départ ya batu nyonso baza pembe na Belle-Vie ça ba scandale na YouTube. Le papa Alain Toyebaka. Te toke na papa Alain toke na décor. Décor au finga ma poani. Pour décor on a l'obité. Tout ça to komana. Jérémy Ndembo demande ko tima ba décor. Ndeti likam o ya poison pesa tia so non de bazo loba makambo ke ya poison oyo. Pe bimi na réseaux sociaux. Je sais pas ce qui rôle yo kango ndenge nini. Jérémy Ndembo lancer biso no rapase. OK. Tu as biso Jérémy to kande bo loba. D'accord, bah pesa ke poison pas Belle-Vie aboma Jérémy. Atie la Jérémy d'accord à boyi. Comme ya poison. Les arobanga za oza miel nanda quoi. L'écriture. Likamba poison, il y a décor anga que les Belle-Vie tinda pas qui couper sa Jérémy. Moi je pense que eza ba histoire moko boye imaginaire. Eza ba histoire et puis photo yeba na ba département ya bato to lobela ba tout à là. Au moni mida ya Thaïlande zana. Apesa bato famille libota yo sakanate. Est-ce que ce que vous se rappeler ton mam ça sala émission na Versati Louisi. Mam Louisi, do bengela tu Louisi. Ya na biso noko. Na lobi boy. Oui ma chérie. Émission tu Louisi ba sala na mam na biso. Na katanda ko to mona pasi mam ça tikala jamais ko sala so matana enda kuna yi. Mais mon tapé sa tension ma kamanda ko zana eza midati. Midati taila biso ba live kuna palais royal apé sa combat palais royal et kenda e yinda na YouTube automona millionnaire à bouton là la sous teti lelo comment ko duka ba chanter ko la kiza biso kenda kuna ya zo tonga ba appartement mida. Ça dit to bito que na département ya ba tu ba pesa ba tu li boma na ba tension to zo mida to engagé. Mida elle a vu son makambo eza solo mo imaginaire. Mida ina masolo ya poison.
Oh, même na décor, pas ça vandi. La chérie, parce que Yé, mon cas étonné. Mais bino, vous savez, 18 émissions dans journée, mon corps. Va paniquer pourquoi? Beaucoup mieux. Plainte. Mais est-ce que vous savez que vous qui porté plainte? Magistrat, il y a des preuves. Ah oui. Vous pouvez savoir preuve. Oh, yo mida, na décor basso, là qui tombe décor, oh, yebise que. Batinda kangana ki kotia la Jérémie plainte. Bo bosa na ke loko tombo bosa bana poison. Bo tombo bosa banalise. Bozo bosa na ke eloko boso magistrat senga bino za yango wana. Bo bosa ni. Ça dit bosa banalise mo boye. Po bo sepelisa Belleville na ba fa na Belleville. Mais ba magistrat na ba avocat parce ba vandi ba yebi ke makambo loba, est complet. Beaucoup porter plainte, c'est bien, oui, c'est bien. Mais est-ce que dès qu'on entend que Samba, alors tout le magistrat, est-ce que vous avez la preuve non, oh, bien vous porter une plainte? On a demandé qu'on y la fille que bah Tinda qui en a qui côté la Jérémie poison. Mais toi qui dois porter plainte, bah Samba mercredi. Et ça problème t, ça dit c'est que bazar ba preuve. Et puis bateau ba na ba preuve. Nandimi tata, au moins tout ça il a humilié yo. Ah c'est un beau qui non connaît la parquet. Ah ouais. Alors, il y a un cas de raison. Moi, je vais dire que 18 émissions pour le décor. Il y a une preuve. Sorry. À tes souhaits. À tes souhaits. Sorry. À tes souhaits, c'est une tie. T'es, oh non, c'est un sorry. Na yo kaka pa battu na yebe na ngata. Yo le ba mambo yo kapa battu. Ah, t'as une tie. Ah, tes souhaits. Yo so yo ki mo français kuna oyo le bon émission, mo yebi no loko ila tsate. Ka oui, tie na koskosu. On va dire qu'on a poto maman bino za na poto la ba mo français. Tes souhaits quand dit maka. Aïe aïe aïe. C'est-à-dire la vie hein. Tant on y a tout ça analyse, au moins tingaleke. Na ba nzalo za ki chisa ba passion. Na linga ça analyse té à la con. Ba to batake oh ça analyse mo ya buzoba. Mais pourquoi décor et famille de botte comme rage c'est quoi Malika? Na ute coupé sans raison. Le problème est ça tout le monde a ligne na gatibi bakenda. Mais qui est ça le matin? Té, mais pourquoi séparation ya bateau balongwa na Belleville et ça là ba scandale. Scandale les années. Oui, pourquoi scandale? Conseil non pe sabango. Batika kutuka bateau bazaka pembeni ya Belleville to bakitaka. Ah oui. Tout le monde a batuka Lisa dessus. Lisa dessus la tia kokata sala vidéo. Alobango muto azotinda bino. Boy bise que non ya. Pourquoi Lisa sala vidéo wana? Trop. Mais pourquoi ils ont plus balangage à bateau mingi oyo ba olonga pa Belleville ba oloba kaka na yebi muto tinda ka bino. Parce que ba outa ensemble. Na yebi si omoni Lisa dessus loi. Lisa dessus loi. Tala soto bito yebe. Tout le cateau yeba Lisa dessus na séparation et na Belleville. Tozonga kata aussi la saki émission ba que tout le monde est hypocrite. Ah oui. Langage ya bateau balobake ba otinda bino to yebi. Pourquoi baloba bongo? Parce que ba yebi ba eza société. Ah ouais. Ba na peso ba wuta kiti. Timbi ba ya a yebi sebiso muto zaki derrière to qui doit porter maman Thérèse plainte. Yo ngo yebi sanga timbi ba za père de famille. Likamni nga ozo ya maman Thérèse mais mango tete ba tribunal ba futa ba mbongo ebela ko tala ke mbongo nanga oyo e ko sunga mwasi nanga e ko sunga ndaku nanga. Ndito yebe makaba réseaux sociaux kendaka. Exacte que maman Thérèse a finga ba imméditer ya kimbimbi eloko te. Ça dit ceux qui kimbimbi ba fa na kitu no pas lobake muta tinda kanga ezaki tel. Ça dit batunu so pe tongo ba olongwa. Ba loba d'accord lobe lo mona kati ya vidéo ya bien na boye ki kope so matière mwasi nanga. Na boye ko CP so pona yebi ke mukoto kozala na problème na muto ngana o na sakana ye. Muto yo lingaka. Mukonga na problème na ye o finganga. Lobi mingi ya bo comprendre. D'accord, alobaki nani? Alobaki maman na Canada ti. Bina boyaka. Na boya na ko se confier na yo. Po mukolo na ko zo problème na muto yo lingaka o yo lobelaka. O ko finganga. Kasi yo décor aussi beauty. Ah oui. C'est trop profond au cœur. Ozo comprendre les questions. Ça dit Belleville, il faut assolar na bateau. Il faut y que bateau baza pembe na ye un jour kabona na bango baza éternellement. Si.
c'est-à-dire il faut doser biloko mosusu oyo bandosa kodestabilize ye kata oza pembeni na nga kata mokoto okabwana nayebi kokoloba eloko mo boye edestabilize nga te po efandi tomona gatibi na linda bakende eza eloko mo te oyo baloba edestabilize sila tomona yango te mpo anini eza badiscipline ata babombo nde baza wana bazalaka na sila mami na bango me toyebi ke moko bokende bazana eloko oyo edestabilize sila te mpo sila aza mbiaka aza mokolo makasi aza na badiscipline atia kati na ye oyo ayebi ke ata tookabona na eloko oloba yanga te mpe biso mo toyebi ke eloko moto oyo oloba oyo eza sila te lokuta kosa esila makambo mpo biso toyebi nde tovivaka mpo nyonso olonga kota sila oya sila na repétition na ye batongaka lokuta mpo palmiche esa yebisangaki na repétition sila bakomba bato ebetama te osila futa biso mbongo mpo tofingele bato lokuta mpo biso mo tolobela sila ntongo medi poko ata 1000 francs tozwa te babi ke décor babi mam bela ovandi trop ekomi kokosakana na yo il faut kaka plainte c'est-à-dire que baza vraiment déterminé à tout oyo décor courage mpenza ezalaka nanga nga so navandi na otala bato balobela Bellevue balobaki baporte bato plainte moi ça m'étonne franchement ça m'étonne so namoni moto lokwa sila sila oyo afingama mutu meme kuta alobela mutu oyo mpe ye mpe na mwana ata mabosani afiki ka matrice asila eleketu c'est que sila championne sila nayebi so sila star au moins sila eza star et puis bato nyonso bafinga sila basatanda ke sila okangisa bango te na église bapekisa paster ya sila apekisa sila na droit okangisa mutu te po oyi po nini bato nyonso bafinga sila rêve na bango rêve ezwaka bato nyonso bafinga sila rêve na tous les chroniqueuses oyo bafinga sila na réseaux sociaux sila rêve na bango mais lokola sila pimela bango sila na bato mosusu apimela bango ye nzala ya sila eleki abifona finga po peut-être kozongisa sila sima sila pe libanga mungwa je comprends alors on a compris que Bellevue a vivre na kati ya légèreté Bellevue a vivre na kati ya légèreté parce que so Bellevue vivre na kati ya légèreté te mais bato nyonso baolonga pe on a lobby te oui d'accord avanda na lobi te otenga misele boye loba décor décor loba okonveka bon nani loba kaka leki ya biche mission nasala lobi mingi opesaki nini parce que eloko ya bijou wana na bangi susu po alobi exil asolisaka ye te ntango natunaki question ya Jérémie abi exil mpe asolisaka ye te exil asolisaka ye te nalobaki déjà awa na émission totosala la fois passée département omoni si peshanga ateka succès ateka nyonso ya ye naki mobutu ekenda ateka nyonso ye bakoma famille libota carrément bato oyo baa na problème na Bellevue baa mpe na problème na peshanga bene makolo peshanga sani bazwa makolo bazwa ete ye moko apesa oyebi apesa mpo nini mpo na ene oyo azala nango na sila apréféra apesa na ye nyonso asoutenir na ye mutu oyo aa na po ya sila te mais ya mikaba na ye mpo bazalaka même moral na Bellevue mpo bacombattre sila mais c'est barimere baipa na mama Marie-Hélène mpe basolaka te basolaka te ko basolaka te mpo bamakambo eza ebele nini susu malika beta te nobeta te wana mokolo mosusu ndambu beta loboko peshanga na mama Marie-Hélène balobana te balobana te matière eza balobana te pasteur ma Marie-Hélène balobana te yoka te ata ndenge akenda otourne kuna bakoteki pesa ya maye mpo na ye ti so mama Marie-Hélène afingama te ezaka mpo badosaka to bazalaki mpe professionnel te me babengaka batrike soki azali professionnel te me batrika ye mazalaka kaka mpo indisi epesama mpe te ke mpo azotourne mingi na SB moye totika ye eza tomoni eti bafleur bango bakobengaka bango te na bela mpo bakoma na profil ya SB darling palata kanga date ya lelo kanga badate so babengi bango eza mpo na lobi yo lobaka
Oh, pesa lumière. Trate moro. Non, pesa di lelo. Oza eloko opesa te. To tokata kamera okubakisa maloba. Kwezulu kwa ngalo bakito. Ah, je ka mama. Ozo comprendre. Peshanga na elobaka on émission. Peshanga ndenga zawana. Apesa nyonso. Apesa ba fan, apesa succès, apesa combo, apesa naki mobutu nyonso apesa. Aseida, tout ça là pour combattre sila. Ozo comprendre dans leke. Basangana ba comme loko moko. Ah, maman Hélène. On dépasse. Et comment va pêcher libota? Donc ne basangana bon comment pêcher libota? Non, il bisoti. Et comment pêcher libota? Maman Hélène na sala. Maman Hélène asana eloko te. Maman Hélène ezakaka ninga zalaka na sila bien. Au comprendre? Ndazalaka na sila bien baboteleka makambo. Que oye mtazo makambo mo boye amemela sila et tout. Bazana maman Hélène kana hypocrisie. Bon mais bébé la sola bien maman Hélène. Oh, non yebiso na hypocrisie. Parce que comment ça inde chokaka nani Excel. Et choka ici la lobisa maman Hélène te batuni sa pe sala mamba lubanati. Ato tu vas adi non lobate. Pour soutenir ici là na ba film bela za ko benga. Balobanate. Tout ça là pour anini kaka, tout ça là bozaka. Au moins na vie, nga na yebisa bango kaka. So ko ibo ndolanda kaka keke, o azana ici là bien. O asekana ici là bon ba ka so ebino nyonso. Ko sila fait quoi pour nous ça ine? Kasi na kiamitié pour tozana baninga mususu so ba beba ne baninga. Leke tu, neto betone ba camarade ba camarade oh so to bebani. Donc il pas vivre bien. Il faut diaboliser mon kilimo bimba ata c'est bon ma bena yo po yo tika na yo moko. On a yé penza. Yango moni ba te belé ba so ba problème na si la par transfert. Et ça ba problème na bango te yango to tout nga émission na l'autre fato sala kike jérémie nga pesa mon pêche mbote matanga mon pêche soka boude ki soki zbende na yebi sûr que ça ba ennemi mon par transfert. Ozo comprendre tout le monde ton SBS na mesika babanda ko zo batu ana ba micro batu na bango batiti na bango faire si là batiti la si la vers bango tout le monde ba marina ba témoigner témoigner chez marina ba pesa yango na des akisi là à ce qui ça na batu pesa batu ba fada ça ba fanti na il faut boseka tout le monde est matanga millionnaire à Boutou tout le monde ba kufa na cinquantenaire ba vidéo mo bobi manda mdamu boya ba TikTok to monaka bazaka bango nyonso ne si là c'est que c'est bon ba président Caleb ça dit pas si la za ko sekeza la erenyaka siko mutango boinga bozo ebo bakine kulusu mabango eza nini oh yazaka mabe pesi bino boza mabe eza akate soki pesi bango mabe eza ezalaka te toyoka baserimo boya aziza na Belgique basoka ba problème mabe yaziza banda ko tourner lisusu te. Hein? Abandé ko tourner les sous-té. Mais bazonga poani. Pour ceux qui azis à minute bakabona Belgique et commis déjà des gaffes. Pour les aider sur le bon ko ya Katia Belgique. Akei. Yazis akei. Mais bon ngata mso qu'elle était fort résister ka pour ma bezalati. Mais ma bé kota déjà départ à les aider sur loi. Ma bé kota déjà. Les aider sur loi. Il faut y aller quitter. Oh. Natala ebo. Ah ya te akoka na ite. Ba lisé dessus ba déjà ba ninga ba ninga ko déstabiliser mutu te. Ataka boy na camarade yo lo ba ba muninga te. Ça nika kati nda kola nda botama c'est tout. Ayebi ko côté kati ya mabe pousser yo ko bakanda ne ba finga belle fait sombela mama ba on gâteau et puis c'est kanda. Gâteau le mona na nini. Na mutu fouché. Ah non, Lisa, non. Pour y aller au hôpital, Lisa, le on a do botama. Non, tu n'es le. Pour ça, mais tu que le gâteau et mati ma fout au sopa plan. Mais Lisa, pour mutu nyonso lingaza sensible na mama na ye. Mais na ye bien Marina Lisa, tu vas venir angoisse mozo e ba lisos. Koloba na kutu te to na ba dini mo alemba nyonso to hypocrisie za te dini mo alemba akenda kipeti mama pa kenda kiti maiga zonga akenda kiona oyiba ta solo na bango
Tous les bateaux qu'on déstabiliser t'es. Tu comprends le Ketu? Oui, je comprends Malika, je comprends. Tout ça va te déstabilisation t'es. Maman baiser baby fait Toi l'inga na biso bato so bana ba relation na bango ba continuer na bango. Mais biso défi za ka moko. O toucher si la so ebi que so betembe ba ko toucher si la te poto so pas plan. Il y avait mon poste à peine bien, évidemment bah so vrai ne peut ben te mais puis ma kabouze. Ezaka mingi leke. Baby pour ngano peut ça ça. Non, là, patron, je t'aime trop. Je t'aime tant. Je t'aime tant. Non, c'est formidable. Tu peux bien dans combien? Tu peux bien dans mon patron, dans des collègues, même si ce soit producteur. C'est ça. Dans la vie, il faut être vrai. Ah oui, et là, on est lisé dessus, le baby, c'est un gâteau, maman, bon anniversaire. C'est bon. Baby, allez sur la fourchette, et là, le quoi, gâteau. C'est comme ce que ça faut tout dans ce qu'on est obi lo c'est pas gars tu as galo ba mingi mali les a les mali les a bon qu'on a kabata parce que miso rappela la gars ozo comprendre et lo qu'on ne peut si pas gars pagaille oyo poni na lobby lo ko na pour na ça différence Lydia Silika pour batia ba faux compte ndenge ba sombela maman bango gâteau ya anniversaire pour te éviter ce banani OK. Différence est que pesi bango kana mamba décor eza décor a kene ko seka na live ya mida na faux quantité mais na vrai quantité na yé là ici hypocrisie mais bino bo salongo mabe monengo mabe po bino siko bo saka ba faux compte bo kenda ko finga baninga na ba faux compte bo sali ba utiliser bo sele ba faux compte ebele bo finga tina mama ba onde belle face même mama ba gâteau bongo muto aza faux compte o ayeba ki mamba gâteau te ayo commenter mamba gâteau ndeni c'est que za bino mo ba comédien oyo bozaka na belar bino mo ba relation ya Lisa mona za mayele bosala ba faux compte boke ko fingela moninga mais décor aboyi no sa faux compte ayi po décor so ba fa faux compte c'est ko super so ba plan na kata faux compte ozo comprendre mais décor ke c'est quand na kata la famille tu vois oh le Ketu de quoi il a vrai compte na de quoi il a vrai compte là potika ba hypocrisie au moins to bito ke kana likama ba faux compte na likama ba vrai face to ke non tellement mabe makasi ozo comprendre to ke non mabe montre ka décor abala yo li ba mariage belé les cas bato bazaka ba pro belle vie ba bala bato belé ba kata ba na kata ba mariage montre ka décor abala mwana matete muninga na ya fifi ba Jérémy mobikisi muninga na yeba mobikisi bote mobikisi kuta na kata polémique te to teka bo muninga na yeba ba nani o ba Jérémy to mona kata libala décor batu ba yate ba banda ko imposer belge banda ko imposer batu ande ko imposer batu soza pembe na ngai tel o yate to mona ya fifi yate to mona yo na libala décor o yate po nini po ya fifi mwasi na ye alobelaka Sila. Ya. Te, eza bongo. Truc na bien, nga kutu Lorraine Kanga. Lorraine Kanga benganga na kata coutume na bango. Mais longi na kata me mona na kata coutume na régie ba katanga Oh. Na régie ba katanga. Moi j'en ai rédigé. Ba benga yo po za na lié na papa Paul Fikipo. Ni tete sa ngoza la te imposition vendre place wana oh Lorraine Kanga kamana nga to zalaka le 24 décembre to fêta na Lorraine Kanga boto mela ba whisky ba bière ba ni to mela ti tongo ozo comprendre Lorraine Kanga na loba te to biso c'est comme mon papa ba mema yo zala po papa Paul Fiku po zala qu'intermédiaire ni tete sa ngoza la te yango to mona ba absence ba te belé na kati ba mariage ba dakosa na ba mariage ba décor non ba lango ekufa ko ozoko yama beach ekufa penza yama be ozo comprendre décor ilongo to mona mutoka ya fifi aya libala te tu comprends le Ketu tout ça là parce que bino bo vana boy biso ku te zaka faire part to zaka humilier bon ko kabona de konda zana vanda ne kaka amemaka nkolo ya ba faire part on ba selineti dakosta mkolongo dakosta mo abebisa kote zate poto yoka salo ba sala fête ya coutumier kuna na bon marché belle mutazwa donde bazana ba vanda ba sila maka bango il faut ba sila bango po biso kote zaka contribution
mais tozala humilié bango bato bazula ba salle de fête ti décor po monier a signé alingi na esclavagisme te bofinge ka nyonso ozo comprendre ah ouais baninga ne bayate baya fifi ba mobi ya fifi ayate muninga ya fifi aye muninga décor ya fifi ayate po ben position ben posa bato basala ba liste bato wana baresini baserena baresi aza na côté kuna latelango veste vert okonja baza wana baimposa bato Malika photo 4 émissions Malika so atika na bangaka gant ebangisa ngai ke gande mi mama kambo ti utala ngote ubitanga te tout ce qu'on a les lobes teleke tout nanga nini na vie au moins na vie tout tika ba légèreté des fois ah oui ozo comprendre pe na vie tout tika ka aide et comme un chantage c'est ça aide et tika la aide ozo comprendre que tu to na bato basunga biso ngana na sœur na moko ya Sylvie la grâce oyombo so ayeto mona yi ah oui ya Sylvie la grâce oyombo moni ye so akena mboka kati na ba sankoro ba yambaka ina ba tipoi asala ba pharmacie na kati ya sankoro omoni ya na so abengi yo leke tu akabelo mbongo akabelo provision ndako akabelo biloko ndako ba mebe ndako pourtant ya sala conteneur ba kiti ba mebe ndako to ayibi ke leke tu yabo na pese cantine champagne na pese ba lumière ozo comprendre mais ya na pe mo pe to beba na to benda na pese nga Sylvie ke mona poto tongo mona Londres na vie il faut to bomba ba qualité na biso ezanini opesa mutu na gauche na droite ebité ozo comprendre opesa mutu na droite na gauche ebité yango to benga ba qualité yango loko na répéta air nyonso nene ya tanga ba maseke combien de fois na kata YouTube pour ba manipuler ka épée ozo comprendre mais nene ya amemanga apambolanga pas chancel combien de fois mais malgré ba maseke avant d'abord lobake ngai ne mutu ngana mema malika et pas chancel ba pesa ba autant atika osala ngote a préférer afinganga na makambo ba memela ye ozo comprendre que afinganga na likambo yé moko asala nga faveur na vie il faut être comme ça au kabele leketu na janvier ata bobebe na février ata bobebe na août tika leketu asepanu na lipambolo yo pesaki mais likambo eza bosele mutu boy bato na nyonso baza pemi na belle bayeba makambo na ndenge nini donc belle asunga ka bato est-ce que binga ka bato na nyonso réunion ndé loko na ebisio des mères tout on a épesa tout vendre tout conseil de chantage. Merci Malika Mania, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de cette tranche matinale soirante. Ça matinée la soirée c'est Congo Liziba TV. Merci à nos abonnés, merci à nos partenaires comme je vois FBT Misalade, je vois Fondation SCPDISA de Nana Takaza. Ce sont mes rêves comme je vois ici. Je vois FBT, je vois SCPDISA de Maman Nana Takaza. Maman Nana Takaza, qui t'a créé, maman? Tu es tellement joyeux avec les gens. Maman Nana Takaza. Comment maman l'opang, papa l'opang, on a un bon amour. SCPDISA. Vinanga jibe kumaluta na komisila kepe lisolo ya mama Nana Takaza. Jibe kumaluta vinanga jibe kumaluta na pese bambote place azali les grands pétroliers. Babunga Teazala kaka ya. Teza. Azapenza. Les Babunga grands pétroliers jibe kumaluta za. Yo linga po zonga po yo mona ka geste momona taza. Ngam na lubeza. Non ça va, ça suffit, c'est bon. C'est bon je te connais bien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je te montre. Non seulement me montrer, donne-moi. Ouais, bon, ça va arriver à la fin de notre émission. Yes. C'est toi qui vas fermer cette émission. Qui va faire Tu vas fermer quoi? Tu vas clôturer l'émission à français et faire tes dédicaces. Et non, moi j'ai pas envie de parler français. Pourquoi? C'est toi qui as commencé. Tu dois continuer et tu dois clôturer. À la prochaine fois, je vais faire mes émissions en français. Pas lingala parce que tout le monde va voir ça. Il y a même les Ivoiriens. Je préfère tu sais que l'autre fois on était en ronde avec les Ivoiriens. Ah oui. Hein? Donc, pour nous
écouter, il faut bien préciser, il faut bien parler en français. Okay. Il faut bien insulter en français. Tu vois. Malika, nous sommes arrivés à la fin. Merci à nos abonnés. Yeah. Merci. Derrière la caméra, c'était mon réalisateur, Jérémy Ndebo. Il est là et qui me fait... Jérémy Ndebo. Tu vois comme on est belle comme ça. C'est grâce Toi à... aussi, tu es belle, hein? Oui, je suis belle. Belle. Bobel. Voilà, les que tu parles de Bobel. Et voilà. Je suis en beauté Fontaine. des femmes, beauté des garçons. Ça mélange, ça fait Bobel. Je suis Fontaine. Fontaine. Merci à nous. Vous allez, merci à tous les gens. C'est week-end. Je serai en Dubaï. Merci à tous nos abonnés. Ok, Dubaï, nous avons Faber Ngom International. Ok, merci à Faber Ngom International. Merci à tous les gens. Déjà, c'est week-end. Nous sommes à Dubaï. Nous sommes à Pisa. Nous avons pour ça la promotion. Nous avons pour ça le bel. Nous avons pour ça le même. Merci à papa Dubaï. Malika, tous ceux qui sont, vas-y, quelques dédicaces. Oh, bah, ça va au Bah, dédicace, c'est belé. Maman Rachel Mado, maman ma papa Fatima Kessé, ni Daboketa, ma papa Didier Kabongo, tu me manques tellement, ma copine. Et merci beaucoup, na bien souvenir Malika Mania, maman Ebajimo Paradis Banasuka, moi, na maman Nanga Winnie Diangana, maman 100 jours, je te salue. Magali et Kamafia, la lèvre électrique, des gros bisous à toi. Et merci beaucoup, Chloé Mukuna Paradis. Je t'aime beaucoup. My sister, et merci beaucoup à toi aussi, et Kevin Leketu, Kevin Panda Leketu, en tout cas, Tolingue Omingi. Voilà, merci. Merci, au revoir, tout le monde est bye. Congo Liziba TV, pour plus d'actualité.